ba négliger qui mode o Koffi Olomide yenango ayembi na bien ta accepter biso to accepter mais aye na mode bilamba minene batu mususu ba bio bilamba ya mamité ayesko na mode bata balabala wala ta bilamba ya mowe bata balabala faut pas comprendre que Koffi Olomide so ayembi ta yembi wana mesara mais aye na mode parce que ezonga bilamba minene aye na mode fallait pour balata ki balambada comprendre par rapport à Nini, Koffi na Diamond boleka ya clip na bongo leka fali pupa. Bilamba minene Koffi alataki ya mami oto Diamond nga uto la très mobimba na mboka na bango ya batu basala accident pona 600 bwana. Et beti peti, et yo kani peti. Comment de comment traiter ba manique de John na ba kenite. Do tout na c'est le na kati ba o misatwa. Yo zo ba sala c'est le comment ka ko finga ka ba c'est le asala lo tellement finga c'est le tu vois comment le roi Karine Mokondi c'est na fois finga mise mo ya makasi ko ni azwa makasi comment ni c'est on a musique to contacter ne oui ranson abetina ko konebi na file est-ce que bolobele on te poani non baba wana nyoso ba baba ba asili ya mwana ke boka ngunda et pas ya asili mama oui oui ranson asila mais est-ce qu'on a filé où est la soute donc Koffi pe na za bonga sila ndenga ke beta Diamond bongo eza pas makambo yo ka wera to comment yebele kana titre pas pasteur na ma pasteur c'est tout Cynthia maman soso aigle jaune batu bazolo baloba trop que Koffi na âge na ye aza mukolo makasi akoki ko diembela te na moto ya Diamond. Il faut que Diamond a diembela ne na moto na ye. Kasana omonyo ono ndenge nini? Ouais. C'est Léo. Azondi baga ba trophée o ya ye, o ya zune États-Unis. Ouais. Mais ba trophée ya Frima. O fali pour paswaka, c'est l'oiseau boyango. Premièrement, on a recolo ba c'est Léo de 1. Comment on a c'est Léo ko ta poso nzoto na ye. Ana motema belle naissance. Les loso boyi ba trophée fali pour pas c'est Léo o même la biso ni na musique à Congo. Sola masola baba la tobeta di solo ko biso po mona ka wera akebenga fali ba beta ou bien benga nani lia makolo lianga sikite soto ninga invité na podium na eke yaka ta répétition na ti ko kete Koffi fali omoni Koffi olio kango mi pa kango fois bina file ba yembi na wera bina file ka connaître la musique à libanda ezo évoluer makas ko leka biso pourquoi biso on ignorait trophée à moto à bêta kaba musique mokile ningani pe azwaka ba contrat c'est le autre ba 2020 depuis ba to banda 2019 si le on a 2020 c'est le de pas banzo bêta musique ne yebi sangai album ni c'est le à côté sur ningi si mokili pe trophée ni na vie depuis 2019 ti lelo ka wana mawana ba pesi na nzembo mo bo sanga tine sanga mutuna makole ba proder na ba metro boni boyo ya zone États-Unis aza proder a roda na ba metro babenga ngunguma tasko ni faut c'est comparer metro est-ce que biso pour anité to sala est-ce que re bonenga zanza ata obenga nani Anita Mwarabu ata da benga ye Anita boya amona galo wake ba triquer ndeti Anita anona makambo to rebo aleki oleke akanga marebo po azwa succès mais aoboya kwa niki mutema mabe amona kake sopai po ba wera ba beta makasto tika lo yoka te mutu mo chroniqueuse mo bo bien journaliste mamile la tout avant ando finga wera ou finga jibe non batu ba finga batu zaka ba fanatique biso to bien au télé mon victoire ba fanatique wera ba finga ba fanatique jibe c'est ça. Neti c'est Léo na contacté le quoi chroniqueur. Et puis pourquoi? C'est Léo. Yo comme c'est nani? C'est éviter que c'est Léo soit na ba grâce bis. Yo do mona fali pour ou bien faire ego la papier mutazana na l'or c'est bimisa chocolat. Avant dika boye, ando soit na Karine Mokondi ou bien ando soit na Gloire Yolang. Et ben non de. Pour ce Gloire Yolang yo tangi na compagnie au kangi c'est à 3 jours. Parce que c'est Léo alors notre téléphone il est on est en charge yo grâce bis yo grâce bis pas ya yo là quoi est quant à vous maintenant boye bara nini oyo Cynthia zoloba mama soso nini oyo Miriam Makamba zoloba et pourquoi pas David Wembe merci na batutu o baza ko accompagner émission na biso masolo ya balabala donc
na plateau na nga nazana ba oya nga donc tozalaka na bango ya makambo kaka ndenge ezoleka na internet mbilinga tina suka ezosila kaka te soki bino kuna bosali biso awa toye tofandi tobeta lisolo biso eza tribune te tosambisa bato te mais tozwa koanalyse kaka makambo yango ndenge nini ezokende o fali na nino kuna bayindisi mboka bayindisi balabala totala na ngambu mpe boye Koffi Olomide na Diamond bayindisi balabala donc tema balabala eza koyinda biso mpe kaka toyinisa balabala kaka ndenge ezalaka po masolo soki ekomi na balabala soki ekomi makambo ya serie donc bokotakota bosabone massivement na Idéologie TV bokozala décité Sinta Mama Soso Boitard. Oui, Boitard de David Owembe par rapport à tout donc na pesa no ba fan na biso batu nyonso bolandaka biso mama solo ya balabala na Idéologie TV ba mbote na bino donc na lela bino force na bino biso mobulu pour consommer comme solo ya balabala et ça la bino bien voilà c'est un peu cela. Aigle jaune na mopandi na ngai. T'as tout bien né? Oui, naza vraiment bien par la grâce de Dieu. Bo excusez-moi moi vous eza bien terre. Bambote belé na batu nyonso bolina Mariam Aigle jaune toza vraiment na Idéologie TV. Bo s'abonner massivement na chaîne na biso et ça la biso ka bien wana na ngona ba vie nanga. O ba osala Mariam Aigle jaune pona zalaka kitoko pe elle. Pendant na mona boss nanga moko le petit baron de la ville Nathan Loutete le boss porte-monnaie magique. Mon papa chéri, mon papa qui j'aime beaucoup, qui les Parisiens sont vraiment babi mon toit gagner à Londres. Voilà. Merci beaucoup Nabatutu, voilà pour accompagner émission David Owembe. Merci beaucoup à toi Chancel Memba de Midi. Donc Zalara na ba fan na yo ya na niveau loin na awa donc to salara makambo yo lo bagi. Donc merci beaucoup Nabatutu oyo balingaka Chancel Memba. Donc to Zalara hein. Boyebi ba programme toza nango pona footballeur na biso donc toyebi ke to sala makambo ya bien na banda na Mama Soso oyoki no banzembo wana mibale ndenge nini ya Diamond na Koffi Olomide na featuring ya Fally Ipupa na Nino. Ouais, premièrement na remercier nos Koffi Olomide, merci pour na fierté école au Congo bako ko batikela biso ya utisa ya kota eloro mo boy oh to satanda ki nangote parce que innocent tanga kota ke lo wana batu nyoso ba cheki innocent diembeli siko lelo pe Koffi Olomide asali featuring na Diamond siko eloko eza total ke entre innocent na Koffi Olomide nani asa nini nani diembeli ozo comprendre innocent tout à tout la 100 000 puisque Koffi Olomide peut tozo zela par rapport à tout cela ce que moi je peux dire c'est que moi je peux employer c'est quoi félicitations Koffi Olomide il a travaillé na Diamond ozo comprendre a travaillé et loko oyo et na batebe ba bike asale lo mo bakala ya kala songi sengo susu abeti comme abeti te on dirait lo mo boye yo kanate bino ba yoki sa bino bato ba yoki sa négativité na ya ka na internet o ebeti te non dans kato no maloba te par rapport à place wana ndenge bata balabala balobi mo teke balabala on a raison pour Koffi asa eloko asika te senga ya ta ayemba ta mo atata ba maloba moko boye ya sika. Mais Koffi ayemi nika ba biloko oyo esa yemba da banda kala. Ouais, le problème c'est quoi? Au moins la musique. Musicien akoki o memaka voix te. Lelo Koffi Olomide asali featuring na Diamond. Ce qui yembi bien te mais na place mususu Koffi Olomide aye na mode oyo na kini parti par là ba eba ki on lisuki. Ozo comprendre. Ba négliger ki mode o Koffi Olomide aye nango. Ayembi na bien te accepter biso to accepter mais aye na mode bilamba minene. Batu mususu ba vio bilamba ya ma mité. Aye ce na mode. Bata balabala. Oh voilà ta bilamba ya. Bata balabala il faut comprendre que Koffi Olomide so ayembi te wana mesana mais aye na mode. Parce que ezonga bilamba minene na mode Fally Ipupa lataki balambada oh comprendre ayene eloko mo babakisi sous en plus par rapport que ayembi bien te ozomona wana biso tolobi ka yebata baba ba ayembi bien te mais moi je trouve qu'ayembi bien parce que musique nyo c'est rare te facha makelele musique msupe ba featuring msupe to kango ba Celine John abetelo msupe kana ba akiti na se le format likolo ozo comprendre papa wemba leo bazate Koffi Olomide ne mutatikala na ba place wana parce que attends que akomi de mukolo makasi akoli to féliciter auti kutoza na matanga mabetelo kwana ba mingi te ebele ba osala na bango ngo tolo ba kino na matanga teinture bwena bwe mais a préférer la tane bilamba mami asela clip
et ça lié bébé, ça lié grand tonton, voilà. Qu'on fait la suite la main maman mi donc et ça lié bien et ça lié moi va plaisir va peut se prendre nango avec les jeunes. On a yo, nzembo wana. O yo qui on est ni. Nzembo ya Koffi Olomide. Diamond. Ouais. Ndeti pona nga ka ndenge concert nga utolo bada ba félicitations. Parce que ba âge oyo Koffi Olomide aza nango na ba courage aza nango faut féliciter Mutakongo. Il y a les jeunes garçons au bazar na Congo ba pe ba grand artiste bazo kokosa ba courage au Koffi asalite. Ozo monde Koffi Olomide auto lekana ba moment très difficile. Ozo monde aleki na ba moment moko difficile ya makasi ko perdre maman ba tu ko finga tout aza surchargé ana ba problème belé na balinga razonga na actualité mais en actualité physiquement moralement faut faire ba félicitations. Sinta maman soso aigle jaune ba tu bazo loba trop que Koffi na âge na ye aza mukolo makasi akoki ko diembela te na moto ya Diamond. Il faut que Diamond a diembela na moto na ye. Pasana omoni ono ndenge nini? Ouais, et lo mona ngena loba eza nini? Lelo to mona ba papa Lutumba basale. Ba papa Lutumba Simaro, je crois que c'est son nom. Repose en paix. To lo ba papa Lutumba tang bazaki papa Lutumba beti na génération nyonso. Même voir même moi no nani fillette nani Sarah Solo. To parce que Sarah Solo ayeba na nanu te, mais a travailler na papa Lutumba. To lo ba mama musique. Parce que sans musique, sans guitare et bétaté, sans poète et bétaté, on se comprend. Nous sommes tous en quatre musique. Tout le monde est l'autre. Papa Lutumba a mais wana eza musique qui te yo, oyo ya façon yozo lobela. Wana ezali orchestre oyo ya mwana mukie na orchestre mukolo bazala des pays différents. Non, na yebi to solola. Comme si nege bato balabala balobi comme si ba musicien congolais baza susu na moto te ba komo defa moto libanda po ba yebana aussi longtemps que moto o ba congolais bazara na ngoli boso eza sute ya ngono moni na niveau Koffi Olomide ake tipa ya Diamond pona asala featuring po EPC makambo ouais na kati yote moto wana Congo bato balabala vraiment masolo baba employé na bango lomo kitoko moto wana tozalaka nango kala na musique congolaise pirate ezalaka te parce que YouTube azalaka te tozako gangela ba vite ozo comprendre tozalaka kaka basombi CD disque ba tie musique beti bato baki ba Zénith ba beti piraterie et pirate ezalaka vraiment non te lelo so Koffi Olomide par rapport à âge to que non ayembi moroganya o papa ya vraiment mo ba mukebi na fila bimebo yebisanga coup de tête anyata ngo beli sozelo yebisanga lelo n'époque lelo to so la monde ya Android to so la monde Android lelo to koma ba téléphone YouTube abima lelo concurrence au foot à YouTube ozo comprendre ce que yebisanga par rapport à Koffi Olomide a commis déjà papa Diamond a jeune au cartonné n'époque c'est normal il faut écouter coup de pouce le tout le monde a Koffi abetaka na Youssou bakaladi bakala featuring na Youssou na makambo ya Diamond to mona we ransom abeti na koko nebi na file ko bolobele on te poani non babo bana nyoso ba ba asili ya mwana ke boka ngunda epa ya asila mama we asila we ransom asila mais ce qu'on a dit na file au makambo we razala sute donc Koffi pena za bonga asila ndenga ke beta Diamond bongo za pas makambo yo ka we rato comment yebeleka na titre pas pasteur na ma pasteur c'est tout donc basa l'église à part l'église faut ba luka ka bina file pesa ba makambo ndebe Koffi asali yango lomo bonenge na bakisa eza nini omona musique na biso musique à Congo to emploie yango bien musique à Congo RDC ya Fachi Béton ozo comprendre époque lelo Android makasi tant l'autre moni Koffi Olomide a odiembela ba mikisi normal à l'époque on a peu Koffi azalaka mwana mukiza na bila mikolo musu ba diembelaka ye ozo comprendre yango musique na biso ezali kelemba ezaka na Congo pamba te ezala ba Nicki Minaj ba defanaka ba Shakira ba defana moni ke maluka ayemba na nani na Lil Wayne ozo comprendre ba diembelana
soto landeli ba vie na ba makasi bango nyusu ba rambora morote ozoko ba de ezalaka bongo ende tilelo biso sangani biso misatu we po David we matali comme si veyo moko koko chape micro na caméra di boso banjo lo ba po décortiquer pour panzi lisangu comme il faut mais autant que te coup de pouce ça bien musique et kenda bongo ozomona parce que par rapport à l'autre félicité ka Koffi Olomide yango na lo ba ba mission na biso ba mi pesa ka na libanda te Koffi Olomide peut-être lelo bato balabala masolo babala ba oki passe poni biso mona kati ya Congo to ana bato ba innocent baza ba age mona ba Diamond wana pourquoi pas approcher peu innocent Fabregas auto beta featuring na innocent to traitant mal c'est parce que ba mi pesa ni ba vie ko biso po mona ka wera akebenga fali ba beta ou bien benga nani oh lia makolo point oh lia nga sikoto soto on invité na podium na eke ya kata répétition na oh tiko kete Koffi fali omoni Koffi olio bango mikaka mofwa bina file ba yembi na wera bina file ka connaître ba musique à libanda ezo évoluer makasi koleka ya biso pourquoi biso to mitema toza mitema mabe ndeti nga boye pona yamba sinta na mona kesi ntsao yanga makona ke kwa mutu mususu na plateau na toke kwa to sala ni eza normal ya koluka na ko banda ba featuring na bato ya libanda ke ko banda na kati ya mboka. Le problème c'est quoi? Il y a une adage qui dit avant obongisa libanda avant kombola ndako ya bandinga kombola ndako awa na bongisi na binote nde tozabo ete na banda la ba journaliste awa esimba te na bongisi na binote mais na préféré na bengi libanda tembo ende ni faut tout ça directement boana tout ces émissions mo direct je suis égoïste on mon nzambo pambola biso te doit ko avancer te na succès oso comprendre bango na bango ba musicien nigérien wana ba betanaka puisque azana droit ya kobenga nani Flavo ba opeta Emi Alade azana droit ya kobenga nani ya kobenga Tiwa ba opeta ce biso po anité to sala est-ce que rebonenga zanza ata obenga nani Anita Mwarabu ata bia benga ye Anita Boya amona galo wake ba trike ndeti Anita anona makambo to rebo aleki oleke akanga marebo po azwa succès mais aoboya po aniki mutema mabe amona kake sopai so ya onsoni na vie elukela biso peka ba problème masola balabala tozo continuer malembe question bata balabala balobi ce qu'on a tout na binomi palais comparaison ka ya Denzembo wana nani tolobela ba vite pona ba vie ya nani ya Diamond na ya Koffi eleki mais tolobela siko musique ya nani eza bien ya Falina Nino to ya Diamond na Koffi Olomide ya ndeti nga pona nga Nzembo Koffi eleki na musika featuring ya Koffi na Diamond eleki ya Nino na Fali eleki mamba Fali na musika ko ndesi na bakweni Fali no mamba clip ko kango te ana makasi te na clip banda le oti lobi yena koyemba ka ninga gangela tila bato ba makelele zanga tina na ba biloko na wana ba finga ba so ko le kapona wana na ba makelele mais vraiment na logique des choses nani Koffi eleki clip kitoko donc ba oyemba baza calme baza l'aise ba se paniquer ni oh papa mukolo bongo ayembi maka ayembi Nzembo na bien na confinement oh aotina kokufela papa et maman pardon auto kufela maman est-ce que ba stress na ngoma betelo abongo est-ce que fallait ngoko akufela maman bango pardon akufela maman bango ala betelo Koffi abeti en ce sala ezaka masolo ya balabala mama soso comparaison na yo Nzembo ni yo moni penezo beta donc avant on a fait son réponse et dit que papa na biso masolo balabala bango place baza ba opesa des réponses par rapport à nini Koffi na Diamond boleka ya clip na bango eleka efali pupa bilamba minene Koffi alataki ya mami oto Diamond ndenga utolia très mobimba na mboka na bango ya bato basala accident pona succès Nzembo wana ebeti pete eyokani pete toke na discothèque vraiment samedi on a matoke discothèque DJ Gloire le charismatique atie mate Nzembo Koffi Fachi Beto atie Nzembo Koffi atie Nzembo ya Diamond na bilamba mami toute la population bane bolingana ozo comprendre par rapport à ba clip wana nyoso mbale soto che à part bilamba mami o ezongi na moda bilamba minene ozo comprendre
Diamond bango nyonso en général tocheka ndenge moko tolongoli na wana tochongo mpanzi tokende discothèque tovandi vraiment boye na baboîte ya Congo to Angola to poto ba DJ Ken baza kuna na Paris ozo comprendre batie ma likolo avant bataka ye bandaka DJ Ken na Paris pourquoi pas na le tonneau par rapport à ma clip ce que je peux dire c'est faux et archi faux comment fallait d'abord premièrement la musique à Congo atikali numéro 1. Merci beaucoup à toi Fally Ipupa donc félicitations belé na ozo sala po likolo bena donc eza pena likolo et pourquoi pas na mon vena biso wankovia donc boza pena à féliciter nga na féliciter bino kaka na pesi bino ka ba courage po bosali ba biloko ya bien bisola balabala mususu eza koyinda c'est le scram alobelo moko boye comme si ye azondima ba trophée oyo ya ye oyo ya zune États-Unis c'est le yo azondima ba trophée oyo ya ye oyo ya zune États-Unis mais ba trophée ya Frima o Fally Ipupa zwaka c'est le azo boyango premièrement on a kokolo ba CLO de 1 comment on a CLO kota poso nzoto na ye ana motema be de naissance lelo so boyi ba trophée Fally Ipupa c'est le o même la biso ni na musique ya Congo to sola masola baba la to beta di solo c'est le stram à part corrodé na ba métro on comprendre à part les news des stars c'est to sola mais biso mawa c'est la toi par rapport à carrière bango ba Fally ba génération moko parce que il faut ni c'est le à la biso na musique ya Congo par mawa na à part dans la na maison mère et pas ouais rason yem sanga tola ba mama ba disque bango nyonso balongo comme patron ba nini na bango na ba société na bango et yo sanga ba single to sa single mais c'est single mais c'est noir mais c'est ba single donc ça kana single atanga na obeta single ata yo obeta single o comprendre parce que c'est le par rapport à carrière akangela ka ba trophée ma jamais au pot des fois botama des fois bana musique première fois soit trophée on se comprend si ko se compare na muto azwaka ba trophée te on se mona plus wana à se faire voir qui muté mabe envers Fally lelo so c'est le alo ba bongo de non comme moyen par rapport à ni nzembo mwana subeli courant mwana bandi mabe azwela on peut trophée parce que ezala libangati abaka babengani abaki vocal naye mwana bandi mabe abakela ki héritier wapta osubeli courant yo mo osubeli courant ba trophée naye au monde ils ont un rapport combien après 10 ans ils ont gagné parce que on ignorait trophée ya muto abeta ka ba musique mokile ningani pe azwaka ba contrat c'est le autre ba 2020 depuis ba to banda 2019 si le on a 2020 c'est le de pas banzo beta musique ne yebisa ngai album ni c'est le à côté sur ni si mokili pe trophée ni na vu depuis 2019 ti lelo ka wana mawana ba pesi na nzembo mo boza ngati ne sanga mutuna makole ba froder na ba metro boni boyo ya zone États-Unis za froder a roda na ba metro babenga ngunguma tasko ni faut se comparer muto so ak États-Unis na ba jet ya ye mo yo ozolo ba mamba solo selo na poto kana za ngatambola na carte amata metro na bien c'est là pour balancer les grands réalisateurs balancer les vidéos Myriam moi bien haute c'est là où tu que frauder na métro il s'en c'est là na carte na poto soit avec na carte na poto bisogno sur les Congolais puis les Africains on est des complexés en général c'est là ça maman tout cas quand on photo ta publié sur internet les news des stars page makasi ba affichant de boni golinza makasi ko avec les jeunes tu te sens comment il y a partout ba Congolais bosa musala moko mais ozoboya ya muninga inosbi aboyi trophée ya Fally Ipupa c'est le aboyi trophée ya Fally Ipupa mais c'est le azon bima trophée ya yende eza ya solo ya mérité no pardon ndeti inosbi to tiena mopanzi boye yebe naza musicien so to tiena bato ba obeta na Canada na monde lelo carrière na vraiment na ba Fally so kende makasi c'est le on a contacté le chroniqueur et puis pourquoi c'est Léo yo comme c'est nani c'est éviter que c'est le so na ba grâce mbisi yo do mona Fally Ipupa ou bien faire ego la paper mutazana na lor c'est bimisa chocolat avant ndika boye ando so na Karine Mokonzi ou bien ando so na Gloire Yolangi e ba non de pour so Gloire Yolangi otangi na komboni au kangi so da à 3 jours
parce que c'est le yo azwa no téléphone ina yo nizanga charger yo grâce bis yo grâce bis pa ya yo lo kwele Olim ça va fanatique na bisona c'est canon et puis c'est le ko contacter le quoi musicien té c'est le ngana comment compter chroniqueur comment confrère na biso ndenge David Wembo zali ndenge c'est le scrum aza c'est le scrum na monde ba musicien bien na lien ya ba musicien ko tia c'est le té musique ni c'est le yemba à part ko finga ba non mais c'est le pas comment ça single na yo a petit siko ndenge ba baby si makambu bazo finga bo donc on monde to comment traiter ba manique de John na ba Ken donc tout ça c'est le na kati ba omisa toi donc yo zo ba sala c'est le comment ka ko finga ka ba c'est le sala lo tellement finga c'est le si comment le ba Karine Mokondi c'est na fois finga mission mo ya makasi ko ni azwa makasi comment ni c'est na musique to contacter ne bon tant la génération mo na ba Karine na ba mwana o na tanga communauté pour na camarade ni pété bon yo so ba génération mo ko parce que ba fille na ba garçon ba ya ba single parce que mutu loka 15 mawe ta ko bimse sous single ti abimsa album vous comprenez na inos bikutu c'est le pote inos bi par carte ou 4 ou 2 fois vous comprenez que na musika banda c'est le banda carrière na ye tia komi tata mobima ndenga za wana komane chronique foati do kwa biso asala makambo inos bi asali na 15 mawe ti alors ko contacter ko tuté do longole na liste ba musicien c'est le opesa ngama we maraminyo so finga bewata nyonso finga bewata lo ezongelo o wata subela courant banda mabe yo moko subela courant banda mabe so depuis vous comprenez to so OK là maintenant un musicien OK là na mutu loko a Grâce Mbisi kuba mibali o so tiele ndeti chika bosanga soite makasi ata na ndoto likolo na moi flexe belé mais c'est le la sans camisi ya boni kota garçon la bandumba 140. Donc, c'est que je peux dire, on a s'adressé, non, on a Léo, parce que ma solo, la tobette à ma solo, frère. Premièrement, pour se comparer, on a fallu si la 8e génération, vous comprenez, si on coupe, on va la génération, a fallu payer moroté. Pour yo, on a fallu dédé. Pour tu as héritier ou tu as besoin de parce que yo osa chronique fouati au monde des fabricants dans le baba chronique fouati tu as yo na carte donc arrêtez de bla 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 de blé frauder ka kuna trophée na yo aussi mutuna makona ngoto yebite événement ni la pardon c'est la trophée oazi eza ya finga bato au monde ba pese na Nabi événement nyonso et musique Myriam c'est là événement nyonso ba festival nyonso ba pesa bato ba trophée na éviter pour pesa nga titre peut-être pour pesa nga comme événement on va pesa nga trophée oui bata comme événement et le côté yemo ga yebiango mais le mobile la monnaie que moi bizarre na téléphone na epé le call la pe ba image ngo za kité oh na tiki téléphone na kata ka événement tu baïda ba chose ba trophée en plein événement ba bengisi aïda Yemokuta oyeba kutu ke yo tu faut soit trophée asutuki ka babenga aïda l'équipe boso avec ses trophées yebisanga sko yo événement nini na ebite ya bano subeli courant tondeni oyo moko yemba événement trophée ngoka yo monde muto yebi ngo saka na téléphone no partout l'autre monde bato ba fio ba uti okufati o ba leba ngo so pena nene o monde mokili ningani de mokili ningani ba fide bimisko yo trophée na yo ba bimite et le côté mais asu trophée on se casse. On va atteindre vers la fin. Musique ya ba congolais na minute oyo. Ndeto fandi bwe na masola balabala musique ya mwa Congo ekinde. Zoke kana ko cité to zoke le na ko matatu zo songa na niveau to zaka liboso. Musique ya lelo ekota trop bêtise na sens ni. Mutu na attaché des presses na fingila ki bat mais n'époque on attaché des presses au finga batazala kati. Vous comprenez? Parce que époque lelo eza moi passer zonga. Poni avec zonga na ebte fati béton na fongoli si be école akenda sola na direction générale à YouTube des États-Unis sopé na Paris sopé wapi ayebisa ke non
tous les Congolais au bassin la YouTube bêtiser les gars et puis soit ça dit bon même sous saison en des là mais ça ba finga bisute pas la vérité mais ba finga ba finga c'est comme la vérité avant musique congolais ezonga bien faisons en ndete ba série ba papa na biso ba Zak ponga za bien na ngata papa vous comprenez so muta betelo kona bien oyeka okumisi ofingi no mutu et ça toloba et ça donc et ça ni so ko fingi mutu nde saloni oh netinga na boye Myriam solo na leki na TV na vandi pana idéologie c'est boye na banzo finga mutu finga au moins retour en tango ya ekita pana mutu na finga ngate po apesa ngakando be pesa yo kanda apesa biso kanda alors ya téléphone que pas chef na bango David fona toucher plafond vous comprenez alors il y a pas David a fini la makasi oh Myriam yo kakanda Cynthia pa yo kakanda to tanini to bando finga biso pe tonto yo ka bon to toucher pe chef neti donc ndenge musique ya Congo lelo et parce que moi to kende liboso exact est-ce que bi ke ko finga le canon ko beta dan on vandi no yo ka tinde so nde ba vanda kana so ba on te so ba on makasi fallait vandi ka bo jeune garçon tele mimbinga bongo ba benge pedi moi sina ndako ba benge lesbienne ndumba tutu ata oloba te okakipaka point comme yo so azaka kipaka ken pena yo finga bato ndeni o nani ofinga ndeni eswaka bango ba faire école na vandi bato finga so ina eswaka ko soit tellement que ba finga trop nini ambiance à musique ou bien vitesse ezo dîner ko finga ezo soit ezo mata musique ekita ozo mon faut donc net nga conseil na net nga pona nga elo na ko lo bana ba leader on so bolanda émission ou bien ba ni ba donc ce que Monique chroniqueuse moko aye pembe na yo na ye nga na poste na travail na chaîne tout ou bien na travail na orchestre na donc jour kaka oyo kaye afingeli yo mutu longole musala donc faut bana vivre na ba on na kimuté ma bête mais faut rédiquer tous les journalistes ceux qui nani chroniqueuse aye pas musicien asa eloka promotion azalana pona promotion azalana pona marketing non que pona ofinga ba po ba wera ba beta makasto tikalo yo kate mutu mo chroniqueuse mo bo bien journaliste mamile da tout avant de ando finga wera ou finga jibe non ba tu ba finga ba tezaka ba fanatique biso to bien au télé na victoire ba fanatique wera ba finga ba fanatique jibe c'est ça mais revendre na kiti bo simi micro finga mutu tikalo mo na mote mais ko monde lelo et comme point et comme makasi musique e beta lisute ko finga comme te comme makasi lelo mona mutu na YouTube avandi soki kaka intel a fini botel intel ninga fini nani makasi mutu nso linga accepter atala et natala nani ninga fini so woki ke mis nani fali pour be faire rigoler abeti mutu mona hake o a côté li fali pour be ayembi banzembo soki ndenge ni mutu potala atala nini wana ezala moi passe lié wana pardon ezala moi passe mais lelo soka toki a fini mutu bat ba mo préféré batala trop ko finga ou bien trop ko kumisa pour nani biso ba chroniqueuse to message si ba fanatique bon sikona marambo oh ezanini to travailler lokola ba vena biso ba joka ka bengele ozoka ko malgré ba finga libumude a septembre ozoka po aba ja ba vira libumude ne so kangi bouton e budi weche ba finga joka libumude ba pio d'ailleurs travailler na JB na ebité elzo biso to zala ba mikie bozong c'est so plate ba image so joka pas ala ko finga ba parce que joka na tala ba émission na ena série wana YouTube te série wana to kendara ni cyber café ozo comprendre mais ba émission joka kota na internet ozo comprendre et kota na ba Google ce que ezali ba ozongisa po ezali na mona no te joka bandi boye achema micro na yo finga o comprendre to landa exemple ya joka kabengele malgré so moto finga eli bumude acceptane ya de soto bongi fike loko na tolongol ka bosodo parce que YouTube lelo ayena système asika au monde to so la boy biso to loba mais so landeli na se a cha traduction azoko mara munyo so biso to loba so lobi kune komi so lobi b komi besko so yena finga donc comme imbécile il peut traduire imbécile so lobi ya mai il peut traduire en français parce que place YouTube comme ko canceller ko éliminer les émissions et société yonga na senga ki fachi béton on se comprend président de la République ya Congo akende parce que y azana na moyen de faciliter koki okutana na direction générale à YouTube ati moment qui na émission nyose Congo parce que eyeba na rakuna que euti en direct à Congo esokota o pe uti mboka bo esokota asolola na bango Congo nyose okota bêtise salani tant okota mandelelo YouTube na Facebook baboya mitakala ba publier yango so publier ba bloquer yango ozo comprendre so publier makila
makila na Facebook to mutaka lo maka ba bloquer mbamo Facebook lorsque fati beta sur la direction générale ya YouTube so publier lo comme mabe pinga mbamo monika ba cancela nini YouTube non donc voilà c'est un peu cela masola balabala yango bokotaka kotaka po a makamba bien ça conseil ka pona ba mission na ndenga mabete to akana posa la bino mais to akana posa makamba bien ah chroniquer zo kwa biso simba micro vanda lo kwa biso bana ka tali sango yebana yamba buka mpeka mikitisa yamba ka bili kintani bili endeni na hapo sasa direct nayo émission Bill Mikolo album e bimate selo et ça le grand tonton ya pantalon mulai ceinture munene. Merci beaucoup à toi wana beau-frère na ngai mais aza boss mbo depuis États-Unis wana mobile rôle sindimbo donc vous ala et ça la bien quoi. Merci beaucoup à toi mon boss Ntimba Luza de Dangola. Tinga lo baka elo mo na tinda message pas patron na biso rôle sindimbo. David so asala ki au système solo langa au anniversaire na kala ki. C'est à lo belo te a sola te na. Merci beaucoup à toi Rox Ndimbo yoki makamu Myriam Azoloba donc bon s'abonner massivement na kata Idéologie TV pour kuta makamba bien bino mo bolobaki donc to continuer à appuyer to sala pour na bino bo sepela ezate biso to fana poto finga non te ba fingi na bango sele ote muta fingi muto azate mais to lobi ba lobi kaka oyo ba moni ego aider sele yo au lieu que sele ya finga ka do finga te ako manena ni chroniqueuse avant comme chronique tu peux fabriquer ta finga et chronique rappela ba tout de lo kwana que c'est le ara chronique tu te dis mate lo to komi wa ou alors nous et le bal l'autre là banzo te passe pas ou alors nous un mot de la fin moi bambote na bato yo non nga pesika bambote vraiment ebele na bandela papa na nga moko vraiment qui les parisiens so babalobi mutangela Londres ya bongo ezala te donc bien na nga ya kati tukure mazon solo la Myriam Makamba esala nga kitoko makasi Myriam Makamba na bino yo tane biminga la président bambote mama soso osabona batebele tenga ma to bebana te parce que to comme na sona bonne année na ba ki ka na nga si ma caméra na chika donc chika osanga so la comme il faut mais batu nyoso ba mabanga sache le bien nga na mi bwaka nga mama soso nga yo en personne bino mabo puta raté et bon baby ça va bien bana batu abwaki yo na suka sira na ya Antonio Mondea futa wana la bamana para ba chroniquer yo so ba futa yo mona na pe awa donc voilà c'est petit c'est le quoi toi mokonzi ya ba bijou number 1 donc yependa ba lobisoki eza ya kubeba bijou no so ya robeba argent ya robeba kene penda na retour na la ya kasenda number 1 azawana donc aka abongisa ata bakata ya ndambu 50 000 de fois. Donc, il y a un mon boss à moi, nombre 1, donc tous à la ça bien. Merci beaucoup à toi, maître Soukou. Oh, mon les pierres, donc, oh, attends, la pose ça, il y a visa. Donc, il n'y a pas et ça la bien, donc, Kati Tumba la baronne. Kati Tumba la baronne, donc, Sola, David Mbero, ça la bien. Bino tout beau soleil, na bossa ni ba kombo na bino, mais na pesi bino ba mbote belé. Merci na ba tutu, moi ba commentaire wana, moi ba j'aime wana. Ba ope bo landaki bolobaki noté, bossa la ra boy. Tozo qui a fait vous donc merci beaucoup à toi. Bonne ngunda. Donc yebina so akine poto on sait la ra kombo na e. Général Crew. Donc zalaka na David Mbero ça la bien. Derrière la caméra Chika Bosango, coordonnateur